Bonjour. Mbote ninga bien juste ba bolinga ka maman ile anitu. Na pesi no ba mbote. Ba ebwe ma vie puis moko wazima. Est-ce que vous allez bien? Bonne bande ko nga bonne journée. Journée zo le kaninga ni bola muki bien. Nde na baka kolala kolamukeza habitude te soki nzambe ya la musio na makasi apesi mpe mabomoy. Otali libota moni libota ezabi obaliki gauche droite otali famille kimi ezali. Otali ba connaissance kimi ezali, il faut weba okumisa nzambe kopesa nzambe merci. Wabino mameli tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe amawa ala musi biso bien. Na couple ni tout oza bien. Kimi ezali nzambe aza ko batela biso na ba toujours kopesa kaka nzambe. Merci pona bolingo na ye. Merci mingi na biso to ba obolinga mameli ni tout bo sepala maman Elia ni tout. Obo sepala na ba émission ya maman Elia ni tout. Merci na bino obo ba bolinga ngai. Merci vraiment na ba amis fidèles. Merci na benga kabino ma famille du cœur parce que vous êtes ma deuxième famille. Bino ba botala ngai. Boza deuxième famille nanga voilà pourquoi na benga kabino ma famille du cœur et surtout ba vrai balinga vraiment na bolingo solo. Merci nzamba za na bino nzamba batela penzambe apambola biso. To sola moi muke makambo oyo etali kaka bandako ya mabalo bandako ya mabalo. Boyebi ke concept na biso zalaka mariage. Préparons-nous pour le mariage. On a concept ya mission na biso préparons-nous pour le mariage. Flora mingi makabota laka mabala yango to solo laka. Alors ndenge na zabo naza na kati ya cuisine nazo sala biloko oyo to bengi makayabu. Nazo sala makayabu yango bozo mona ngona moto nyonso. Nazo sala makayabu nde bomoni makayabu. Makayabu nde nazo sala ngo boye. Nazo sala yango pamba te nazo sala yango boye binga pe service traiteur la Providence. Bobo ça n'appelle la marmite de maman Eliane Nito. Donc makayabo na osala boye. Ezala ndeko abenga kinga ya ebisinga ke mama Nito. Na kati ya libota tozana fête mo na kati ya libota. Tozana ngo fête ka na kati ya famille. Skolo ko la fête ezana na kati ya famille biloko ekolamba makaka na kati ya famille. Bandeko bakolamba biloko oya lambi basangisi parce que bazo sala fête na bango. Ya anniversaire na kati ya famille na bango mais za pa yende ko mobali te za pa ndeko na ye mususu ya mwasi pourquoi na osa makayabu abi mama Nitu mwasi na ngai na bandeko boyokani penza ezalaka te nalingi mwasi nalingi pe bandeko naza pe komona makambo ndenge zo salama esika raison ezali nazo ba raison ezali esika pe tort ezali nazo ba tort ezali. Mais yo moko yebi nzembo ka lwambo ayemba bandeko basi balinga basi bandeko mibali te nzembo na vraiment erenyaka na mabota ebele. Alors chaque fois soki na kela mwasi na nga na kati ya famille kuna makambo ezangaka te ba sœur na ngai bazangaka to komona ba sœur encore na ba sœur na 4 sœurs mobimba akonde baza wana soto kuta mso na biso famille ba cousine pai biso tant que na basi na biso ba koma ka sujet ya mokeri sur place kotonga bango nini donc na ebisio mohente. Alors lokola tango tokendaka mingi na ba fête to pe na ba matanga lokola ba sœur bazaka mingi na habitude ya kotonga basi na biso fête oyo lelo toza nango mwasi na nga lobi akokende te na meki kobondela mwasi na nga na modèle nyonso mwasi na nga yabi te papa na kokende te nasi na fingami pe mingi na bandeko na yo na fingami trop eleki trop c'est trop en tout cas na kokoka susu te na kokoka te na la place moko boye nazala bateau famille il faut la deuxième famille na ngai parce que famille mobile na ngai la deuxième famille na ngai qu'il faut bazala tozala bien non bango musele kozala kaka kotonga à part kotonga on peka sala boya lokola ba mabola ki sasa des yo vandika boy batima basangesi kuna zo mate kuna masangesi pour que servir bango yo vandika kuna zo mate ke eloko boyezate yo vandi yo ebezo pa basema ko chama nzaka mlai boy biteke faut sala mikate. Moi c'est nga lelo alobi ngai na kokende te papa sala oyo kosala en tout cas sala oyo kosala ngai na kokende te na boyi na lobi ke na kokende te mama Eliane natali koyo natali na se na binzambe ndenge to kokende boye ba nyoso basi na bango na bana na bango ngai siko soki na mimi mwasi na ngai te soki mwasi na ngai ke ite en connaissant mes sœurs ba koyi ba ke mwasi asali ni aboyi koya pona na protéger libala na nga na protéger mwasi na ngai maman Elia Nitu yango na sengi na yo osalela ngai kosenga ya kosenga teke na selo fele non futi mbongo po na salela ye lokola bakabola biloko baser basi babengaki balobaki na ya sala makayabu baza na anniversaire moko ya mwana parmi ka na famille anniversaire moko ya mwana bi ba famille moko balinga ko fete mingi
bon balinga ba fête pamba pamba balinga ko fêter vraiment moi anniversaire moi boy ba fêtera mingi en famille po baza ebele. Alors ndeko na ya mobali mutabisa mama ile ani tuna sengi na yo osalela ngai makayabu. Pourquoi osalela nga makayabu? Po mwasi nanga lokola boya bia osalela rote na sala kaka na protéger ka mwasi nanga. Pourquoi mwasi nanga okena ete ngala kosala nini na komima kaka makayabu na kena ngo comme quoi que makayabu yango madame asali me nga moko na yebi ke makayabu na futaki mama nitu po asalela nga makayabu. Mama nitu ngala na nga commerçante. Na nga femme d'affaires na koboya point. Na boyi te blo mo boyi la mamitu de mameli ya nitu po na sala ka pe batu biloko ka batu bazana besoin mama nitu sala nga pondu, sala nga mfumba, sala nga madesu. Ba mariage coutumier wana za batu ba commanda ka pe biloko na sala ka ba. Nabi ya pas de souci papa na salela yo yango wana bomoni nazo sala boye biloko oyo makayabu oyo ezokende fête moko quelque part abinga na okeka na makayabu na kombo ya madame so na komika kuna na baka terre madame azoka malamu te atindi makayabu yango wana. Alors pona ko banda makayabu na sakini na sali na sauce nanga déjà moni sauce nanga yango yo kitoko kande bozo mona eza vraiment kitoko sauce nanga yango yo. Ça déjà sauce nanga balwa ki pe banzungo basela ka biloko pa nanga ya o benga ba plate chauffante wana ba chafing dish wana balwa ki pe pa nanga. Voilà pourquoi nazo tchango na eloko ya boye. Alors pour makabu nanga ko tapenza gu asa bien loko na sina sali tapia liboso na kamati siko na che sauce nangai. So za pe na posa ko lwe banzungu oya ya ba plate chauffante la chafing dish okoki na wape ko lwe benyinga ye o lwe na yo problème ezate so moni ko lwe okoki na ko lwe mameliane na lingi mwasi na nga mingi pona protéger mwasi na nga contre ma famille yango wana na préféré yo sala nga ka makayabu na mema kuna abisa banga ke mwasi nanga azobela moyen ya feti ezate or nga mona yabi ke mwasi aboyi même kolamba mwasi aboyi mena ko talisa bantu ke mwasi aboyi kolamba faut na protéger mwasi nanga ye ndeko na pisa mobala lobi ke mama nitu faut na protéger mwasi nanga yango na sengi na yo lambela ngai makayabu mama Eliane sela nga makayabu na komema makayabu na fete so na komi kuna na kobisa banga ke mwasi nanga abeli akoki koya te metala siko pension naza nango ye mo bakse mama Eliane so salinga makayabu osalela nga pata na soso na mema makayabu na mema na soso na kende nango kuna na koyebisa bango ke mwasi nanga abeli akoki koya te me asali biloko atindeli bino sikoyo tala ndenge nini ndeko mobala biso tala siko difficulté o bandeko na biso bakotisaka biso soko meikaka mwasi bachangeaka ye ndeko bachangeaka te me bango bandeko na biso ngo na mabala na bango biso bandeko ya mibali tokotaka na mabala na bango te togeraka mabala na bango te bango balingaka kogere bamabala ya bandeko na bango ya mibali me biso na mabala na bango tokotaka te togera mabala na bango te bango bazalaka lelo ye mo alobi jo lelo ye na jo oyo soki esimbi te bakabwani lobi ye na oyo esimbi te bakabwani me biso mo toza pose nga na bafrère na ngai parce que alobi toza 3 frères plus 4 sœurs biso mo tovanda kati ndaka mabala me ba sœur baza motungisi moko kotungisa basi na biso na modèle moko oyo ngai akoki susu te akraki alobi te na kokende te mama sala ta biloko na kosala te yango moni mama nitu na bengi osala nga biloko na futa na nga kaka na mema soki nazo sala biloko nazo mema parce que lengi mwasi na nga naza kokuvika mwasi na ngai na misu ya famille na libota nazo kuvika mwasi na ngai yango nazo salisa biloko osala nga biloko oyo na mema na fête kuna na kati ya libota yango na bandeko ndenge ndeko ya mobali alobi o mama na yebisi yo ke ba sœur na biso so mwana kati ya fête bese kati ya matanga bango kotuka basi na biso kotuka basi na biso bayebi te ke kotinda moto kotinda te ke pona entre nga na mwasi na yo kinde kwa makila eza kinde kwa makila kinde kwa mwasi na mobali bolingo mwasi na mobali ya bolingo mosusu bolingo ndeko na ndeko ape bolingo musume bandeko na biso basi belingo facilité biso vite mama nitu balingo facilité vitesse ko tala na poko lelo bango bazana mibali na bango na bana na bango wa ba o mususu pe bakoya menga mwasi aboye même ko lamba boye pour nazo comprendre ye nazo ba ke mwasi na nga za na torte
azana torta azana raison moi si abato ce qu'on a kosala nini na kosala nini azana raison bande ko basi bali ko faciliter bande ko na bango mibali vite makambo ko nyokola basemi kezaki mambo atango akala mais ti lelo batu musu bazaka na makambo wana kaka ya konyokola ka basemeki konyokola basemeki soki po tali boye tango kotela mwasi amonela ye saka mwasi akanga ye na kisi mwasi amonela ye te mwasi amonela ye soki pe balesa ye nini soki balesa ye kisi wana ekosila bandeko na biso basi bayeba te ke soki po oza mobali ko divorcer tout le temps ko changer basi ezala pe kitoko te ere nyonso ko changer basi ozaki na mwasi oyo bandeko no batie batata basali ye mobulu bokabwani mwasi akoki te lobi ozu mwasi mosusu bovandi bandeko batie matata batie mobulu bokabwani suka nango ti wapi soki pe mobali na vie basi baleki kaka oza mwasi oyo boboti mwana moko bokabwani ozu mususu boboti bana mibale bokabwani ozu mususu oboti moko nyonso na bandeko bazomona eza nango ko arranger bango ezolobela bango eloko moko te ok biso bandeko ya mibali nde tosufra biso nde tomonaka pasi bango olobela bango eloko te me biso enyokolaka biso soki oza na mwasi ke mwasi na yo na bandeko bazokana te esalaka pasi mamani totalaka siko neti lelo talaka ndenge eza boye toyoki efete nga mwasi batikala na ndako sikoyo na babina na nani ata na bino na ndeko na nga ya nde mote na mwasi mpo so na bino na mwasi na nga nakoluka mwa mamelo etuta nga na tolo bien na serre contre nga na koserre contre nga basensation wana ya nga na ntango ekuta ya tozonga na ndako omona bolingo ebimi bolingo ya sika me na ndeko na nga mwasi tokobina na mosika tobina ndenge moko te bolingo wana eza ndenge moko te bandeko basi non bandeko na biso ya basi mama nitu te bayebo nyokola basi na biso c'est vraiment malheureux. Voilà papa ambiso biloko yango ebisanga ke nasala pona mwasi na ya mema kuna a couvrir mwasi na bon moni ke mobali soko alingi mwasi na a couvrir ka mwasi na quel que soit les problèmes na habité poni bande ko bango comprendre na ote bosala ko penza exprès bosala ngo na nko baba penza na nko parce que mwasi no soza nkata ndako libala yebi ndenge nini mobali azakana mwasi soki likambo ezali mobali ko couvrir mwasi na ye mais bandeko basi mingi mi baseme de troubles baseme ki baseme de troubles na bala bandeko surtout aza ndeko mo bikende ko nanga zaka mobulu mame wana sepela tinde suna nzela ya mabe or eza malamu te ce n'est pas bien tango batu basala ka ba fête de famille o fête de famille bokutana na famille eza pona ba compte à rendre te ezali pona bokutani bolie bomeli bosepeli bana bakutani ba cousine na ba cousin bakutani bamona na raté tango bamona na ba ki sengo basepeli amour nde bino bozo kola nango ndenge bozo vivre yango nde amour bo pesa bana pe bakokola ndenge wana mais so déjà boza na amour te puis bana tango bazo tala ke na famille papa kuna bayamba biso bien te surtout que na famille papa kuna to sepela raté surtout na famille mama to sepelaka ba mama kulutu bazara gentil ba maleki bazara gentil batata mo si bazara gentil te batata mo si bazara dur batata mo si bafinga ba mama okomona ke moi pe bana baza na bolingo kolinga bino ezate eza malamu te bande ko faut vraiment to ko bongisa côté wana tango batu bo sali fête ya famille qui dit fête ya famille la qui c'est que famille ekutani talaka bino bato bo botama libumu moko ba cousin cousine eska bobala basi na bino bobala bo sali ke bosanga na bino nyonso bokutana na fête bolia bomela bosepela alors faut bozana kimia il faut bozana kimia soki eza pona kotuka ka basi bandeko na bino po basi bandeko baye na fête bosangani bino bandeko na ba cousine bo bandi kotonga tonga banga bato bavandi kuna bamela tete moi sa ndeko ya muumbu te aza pe mona musala te aza na ye muumbu na bino te aza pe mona musala te bino mo pe bakolo bandeko bokoki pe ko servir bandeko na bino bokozela ka te pona basi oto bali bazalia ba moto fo basala boye ba moto fa sala boye. Est-ce que bino na ba belle famille na bosala kango ozoluka basala bino est-ce que bino bosala kango oui basi bandeko na mifaza na soumission ba mekitsa ke pa na bino balengela mibali balengela bino est-ce que bino na ba belle famille na bino bosala kango tala ndeko mobali ona ninga ko pesa mongo kana kite na sa nene na célébrer rolia ce qui moi ça c'est qui bloa rolia anga dépenser moins mais ce quoi fouti maman Eliane
mama Eliane asala nini asalela ye biloko akolia nyonso po alingi mwasi na ye azocouvrir mwasi na ye alingi te famille ye baki o mwasi na ye aboyi mais mwasi na ye aboyi na ye abi na kokende te na kolamba pete ye abi mama netu sunganga kaka na biso banga mwasi na nga azobela. En tout cas il faut koluka kimia bandeko na ngai tango bato bosala bafete ya famille anniversaire ya mwana anniversaire ya bana tango boza kokutana il faut bozala na esengo bokute na esengo bokaboni mpe na esengo il faut pe basi ya bandeko na bino basantaka pe ki basemeki pe balingaka biso bien que semeki kolinga semeki no à 100% te ndenge ezalaka c'est la loi de la nature eza problème te mais lakisa kaka na linga ko so linga ka ndeko na yo okolinga pe mwasi ya ndeko na yo okolinga pe bana ya ndeko na yo mais so olinga ka ndeko na yo olinga ka mwasi ne to linga bana ete ezosanuka masumo pamba eza nango ka perte masumo vraiment inutile masumo inutile bato déjà bosa ba fête ya famille bozo sangana mais faut bozala bien na famille yango il faut bozala na boyokani faut bozala malamu bandeko. En tout cas na koloba pe félicitations na ndeko mobali oyo aluki solution pona koyebisa nanga ke na lambele biloko po famille emona teka ke maboko pamba po mwasi pa akete a protéger mwasi na ye eza bien ba bien complicité donc baza na complicité na bango malgré mwasi aboyi na kokende te po bandeko no bando talanga miso bando tonga tonga na kokende te mobali a soutenir mwasi na ye a protéger mwasi na ye a bombi mwasi na ye abi mama Eliane salela ngai nga na kende na nga kaka ta madame okende te na kende po bi mama bete na famille. En tout cas félicitations bandeko foza na boyokani ba belle famille faut koyokana ka eza vraiment important vie eza nango mulayi te vie eza mukuse so bozo yokana te ko yina na tango nyonso tisuka wapi mwa mukina kina ngo so na bino yango wana nga na sisi na ngape ko lamba papa na sina bengie aya kozwa biloko pona kosala livraison te il faut aya kozwa biloko akende nango po etikali secret na biso etikali secret kuna bayebi kaka ke madame alambi biloko atindi eza nango madame te o voilà papa lambi sina yepa mama nito. Bonne journée bandeko nanga, que Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu anubariki tata nzambe kalusaku muna nzamba nube shenene bana betu bonso ba gros bisous, bye bye.